ya Grace Mandela la pétrolière boyeba ke eye na idéologie ya sika donc soki papa to mama avali kopela awa na kati bakini komitungisa te ya kotitaka mbongo na kini kaka soki obengi na limero oyo oza mobimba ndeko na kini akozwa soin de santé gratuitement na clinique Misunga bajeli bino wifi ya opele surtout ke bavali na internet au début donc soki ndeko na yo avali kopela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sale kukuma ozwa ata interférence na nzela. Maman, bonne santé. soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa basoi na mitolike Misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na pointe po okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basale ya opération sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitole Misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique Misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu pia Misunga batretaka mpe cataracte yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York Misunga santé alors la clinique Misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière est kembe ezali ezate. Merci beaucoup bana Congo bandeko bolanda ngai partout à travers le monde toye kosala kaka analyse ya makambo oyo ezoleka na réseaux sociaux bandeko na ngai na butu vers ba 22h na monika na page ya ndeko na biso Sango Mutombo ache photo moko wana na lobi na mika kotanga na curiosité vient nga de cos mukoko place ozali na pesio bambote belé na vina mika kotanga natala boye baloba pesi pena information hein? Ya clôture ya événement ya francophonie clôture place ba kopesa batu médaille et longwe na stade et comme na chapiteau eza salle moko ya muke nete salle de fête yango ezalaka bongo na esplanade ya palais du peuple te yango eza sima ya palais du peuple nakosenga na bino bandeko na ngai oyo bozolanda biso bandeko oyo bozolanda biso toye kosala émission ya kofinga mutu te toye kosala émission ya kodénigrer batu te eza conseil gratuit omoni na vie eza na makambo ebele oyo bakoko na biso ya kala balobaka me biso to néglige yango ngana ka bakoko ya kala baloba puku akufa likolo ya kozongela biloko eboma puku asia boyaki biloko akimi likolo ya kozongela biloko puku akufa tomona na film ya Grand Prêtre Lumumba o azali héros national ya mboka na biso na film wana bapesaka biso histoire moko ya mukele kaka wana Lumumba bazoluka e Lumumba akimi akatisi ebale mais azalaki na souci ya kozonga lisusu na ebale oyo yasi akatisi azalaki na souci azonga po a récupérer mwasi toyoki place ekoza liwa ya Grand Prêtre Patrice Lumumba eza lisolo ya kozongela alors bandeko na ngai soki omoni déjà eloko moko bo eza danger o mutema no ebeti olobi no eloko na kosala te bokeba na biloko ya kozongela esimbisaka batu batushi biloko ya kozongela oyo okokanga batu bandoki na ba oyo koki kokanga bandoki te biloko ya kozongela oyo okobambela batu makambu na batu oyo koki kobambela te biloko ya kozongela oyo ekomelisa yo bangi oyo okoki komela te biloko ya kozongela oyo okozongela eloko moko boso boyaki mutema deja ebisaki yo tika eloko oyo lokoso oyo esalaka biso bakongole yango epusaka biso ato boyaki eloko okomona ozongeli lisusu eloko Grand Prêtre d'Écosse mukoko yo yebi nazopeso kaka bambote bele naopesa sule kauka bambote bele yango bapekisaka biso de fois soki omoni mwasi akangi bisaka aboyi libala alobi no akei na ye mwasi akangi bisaka aboyi libala alobi akei na ye keba kozongela lisusu mwana mwasi wana te parce que soko zongeli mwana mwasi oyo aboyi libala kangi bisaka kei
soki azongi suka nango kozala toujours ba problème suka nanga koyela o ba problème to tu mon exemple oyo na orchestre vient na biso Félix Wazekwa ba musicien si bakenda na bango baloba ba n'importe quoi vient na biso Wazekwa na souci ya orchestre et se remonter les sous vient na biso Wazekwa zongisi ba musicien wana baye ko ridiculiser vient na biso monstre d'amour na niveau oyo kutu ekokai kozala te ba musicien na bakendaka na bango basala pe ba émission mabe pona Wazekwa te mais retour bomoni ba retomber nango ba bimisi na makambo oyo bakokai ko bimisa te tomonaki awa ndeko na biso Frère Gola oyo congolais nyonso to betelaki maboko Frère aza mobali Frère azwi décision mwana mobali azalaka nde boy mwana mobali faut respecter ami pesa respect bato belé bagolwa nyonso to ba félicitaki Frère balobi non azwi mbongo o ba pesaki na francophonie azongisi alobi akobeta te ye aza mwana mobali événement na aboyikotaki yango alobi akobeta te kaka na conseil oyo nazopesa bino bandeko bozolanda ngai ya bizonga zonga oyo ndeko na biso akei ko négocier epa ba autorité abengi par-ci par-là boyebi ye mikolo kolela nde na kolela ake ko négocier asengi bakonzi ba autorité belé kolela bazwi ndeko na biso Frère bazongisi na mutambu oyo ya kimaki deja azongeli biloko oyo ya kimaki azongeli biloko oyo ya bwakisaki lelo tomoni awa ndeko na biso asali sport asali pena sport abengisi bagolwa boya ebele eza analyse to sala pona kofinga mutu te to sala analyse ya makambo oyo ezo se passer na communauté congolaise makambo oyo ezo se passer na francophonie oyo ezo leka na mboka na biso tomonaki bapesaki bato ebele badatisaki mutu na dati na ye bapesi JB dati na ye en tout cas félicitations papa chéri lobi obeti concert eleki très bien bato tout ba féliciter yo o respecter dati na yo est-ce que ndenge papa chéri a respectaki dati na ye bapesaki ye wana est-ce que créer problème papa chéri abeti concert na ye très bien bato ba féliciter JB abeti concert na ye très bien surtout nzembo à 50 ans surtout nzembo à 50 ans donc esalaki peuple plaisir ya blague te tomonaki na horaire après papa chéri batiaki bongo ndeko na biso Frère abeta le 4 Frère a saboté boki ndenge na oti oloba négocier po bazongisa ye bazongisi ndeko na biso Frère Jésus de nuance tomoni asali pe sport ya kitoko bagolwa boya ebele boya tolakisa bango toleki bango na nombre toboyi te tobi ke francophonie eza événement ezalaka ya mutu te francophonie eza place oyo eza lisano ezosangisa masano nyonso tu wana basalelaka yango sport te parce que ezali place oyo ezosangisa makambo nyonso place basalela sport ezali événement ya chaque date ya mutu na esplanade ya palais du peuple tomonaki sport ya papa chéri tomoni sport ya Héritier Watanabe tomonaki pe fali atwaki affiche ya le 6 atiaki po fali mwa mingi c'est comme si système ya kolobaka kobenga bato boya fali neti système ana adozango mo mukia comme na système ya ba américain so ya zobeta concert na ye atieli bino ka affiche wana botanga ole ya biloba ça ne sert à rien koloba petro ebetisaka mwa mabaku mingi yango ebetisi ndeko na biso Frère libaku ndeko na biso Frère abeti libaku ya munene Frère a annoncé biso azongi na je ya francophonie annoncé biso bagolwa boya ebele to buka stade to tondisa stade alingi asala oyo fali asalaki jour ya ouverture na vie ngaloba ngo na vie pona nga selonga nga monaka chaque mutu il faut sala makambo oyo eza ya yo na vie soki okomi kosala makambo oyo kaka muninga azosala muninga oteka makala e marché bien yo po lobi non nga pe ifona ko moteka makala muninga sombi ba taxi ezobula vie ekomi changer yo po lobi nga pe ifona ko na ba taxi na nga pe po muninga azosala na vie soki ozotala ka o muninga sali obando tombe toujours na libulu ndeko na ngai Frère aza artiste musicien ya munene artiste alobaka ye soki azalaki artiste musicien te alingaka azala un monsieur qui se respecte
Mais moi, on a un monsieur qui se respecte et comme un monsieur qui se ridiculise en tout moment. Pourquoi on a en tout moment? Parce que faire à l'accès qui biso qui mobile na ye à lobby concert à kobeta yango te à beta te pour na respect. Faire à zongi ba pesier martyr pour ba autorité ba benga ki ebele kolela eleka ki makasi bazui martyr pesi ndeko na biso faire zo martyr beta jour ya clôture. Ndeko sali sport to landaki biso moko kaka ndenge na oloba ve nga dekosi mukoko yo yebi makambo na oloba. Bazui faire ba pesier nzungu wana ya martyr. Est-ce que ba pesa qui est martyr wana ya kosimbisa etouche ou ba pesa qui est pena martyr qui est faire au beta selon programme? Parce que tout le monde est moins désordre écoute. Faire à sali sport lelo lobby na soir faire à surprise ya mbalamoko. Oeza mama na surprise. Na habité bande ko ba mituna décision nini lisusu faire à cause tour oyo. Message nini faire à cause la biso tour oyo. Et là lequel nga comprendre ba artiste et musicien na biso ya Congo te. To a liboso trésor congolais expliquer biso que contrat ba signésaki ndeko na biso faire ba signésaki na loenge. Ba zelera papier signé a signé. Mais to moni ya tour oyo pe tomoni à tout oyo pe ndeko na biso faire ba signer contrat pona stade de Martyr. Mais tomoni ki ndeko na biso a tourner ka page boye. Ce qui a tourné page tcheke signature. A tourner sur page tcheke signature. A tourner sur page tcheke signature. Bandeko. Ngana sala analyse ya kofinga batute. Nga sala analyse natala danger nini? Il y a eloko nga na moni image nga sala analyse ya ba image tout eleka na réseaux sociaux. Et natalaki ndeko na biso faire na bureau a signé contrat. Natali 10 papiers a signé en espace ya 15 secondes. Nabi contenu oyo eza na kati ya ba papier belé oyo parce que nini anezaki ba papier belé na kati. Mais ndeko na biso a chaque papier a signé. Chaque papier a signé. Ngalobi ba papier wana to mona pe ba komi makambo ebele na kati oyo zo senga mutu fa atanga kotanga papier wana nyonso ko lia pe msusu ba 3 minutes chaque papier ko lia 3 minutes mais to moni ndeko azotanga papier te azolekisa peut-être na contenu peut-être ba pesa ki ndeko na biso faire peut-être ba komana na bango msusu makambo pe ya stade wana te peut-être asali confusion o ngana mona peut-être asali confusion. Po bakumbatu ya francophonie baza bazobate ba signer ce moto stade après ekoma na chapiteau oza sima ya palais du peuple pe salle moko ya muke oza neti ba salle de fête na limite ke batu ya mayele bakosa lisa faire confusion ya bongo to luka to eba entre bande kwa francophonie na ndeko na biso faire nani oyo asimbisi baninga touche tozokende tozotalela tozozimele. Tomoni lelo ba argument bandeko na biso ebele bazana ba argument te bakomi oza ba photo ya honorable Zakari Bababasu. Photo ezalaki monté otebeza monté Zakari azo sukola swati na piscine babimisa photo balobi sous-vêtement ya Zakari ezalaki bongo salité. Alors bandeko na ngai tokende pa etozongi pai. Soki tobi toza ba photo ya ba sous-vêtement oyo ndeko na biso faire azalaka kolata vraiment kala. Tochana ya Zakari o azala mwana poto ya tongo. Ba fiasa kleba kenda poto kala. Nani oyo ba photo na ye kozana ba sous-vêtement ya mabe. Nani oyo ba photo na ye kozana ba sous-vêtement madofolo. Omoni ba biloko oyo bozoluka ya kofinga ya koimilie batu neti ba honorable Zakari Bababasu. Biso pe toza ba pire petit ya ba honorable Zakari Bababasu. Mais biso tokoya kosala ba émission pona kofinga ndeko na biso artiste musicien ferité. Soki ba dile ba activité ya stade. Ba activité ne komi na palais du peuple dans salle au chapiteau. O eza sima ya esplanade ya palais du peuple. Ça n'a rien à voir avec honorable Zakari Bababasu. Soki ba ndeko bo le kawana o bo ya ofinga Zakari, bo kende ko finga ba konza francophonie.
bokende kofinga soit sango muta publier ki papier wana toyeba soki sango akosi biso ou sango akosi biso te. Pourquoi lelo faire makambo ezosimba te? Bandeko na ngai, pourquoi faire makambo ebele azo promettre bino ezosimba te? Tokende na sur le plan album Dynastie de quoi prometaki bino akobimisa. Faire annoncer ki biso le 3 avril ezalaki date ya sortie officielle oyo deuxième volume ya Dynastie falaki ebima. Tout comme le 3 avril, parce que c'est la date na jour mukolote. Tout comme le 3 avril, faire appeler ça ba raison na ye o il fallait qu'il appelle ça. Tout moni appeler ça ba raison o il fallait qu'il appelle ça. Et ko tombe pe na matanga ya ndeko na biso gigola. Et ki ko tombe pe na ba date wana matanga ya ndeko na biso gi o atika ki biso batu ba mona ki yango normal ba bi comme pas zu matanga peut-être yango sali album ebimate boy na boy. Ndeko na biso aye ko promettre ba fan na ye que album to bimisango to profiter to bimisango jour to beta stade des martyrs. Ndeko na biso to komi le 30 juin. To moni ndeko na biso a beti stade des martyrs abimisi album te. Wana siko nyonso boloba Zakari kaka nde mutazo triquer. Donc il fallait pe kaka nde azo triquer ko bimisa album. Ndeko na biso pourquoi makambo ebele ezosimba te? Tomona ba ndeko ebele soki nzambe azopambola yo na musique soit na domaine songolo. Biso nyonso tozosala ba sacrifice. Sacrifice ya liboso o mutu il faut osala. Bandeko nyonso bolandanga eza leçon. Sacrifice ya liboso o mutu il faut sala. Soki okendaka église mingi te. Neti bandeko na biso ba artiste musicien bozwaka na bino te akokota ba église mingi te. Sacrifice ya liboso ezali il faut kendaka kopesa badon na ba orphelinat. Ozolesa ba orphelin, ozolesa ba veuve. Nzambe azali nzambe ya ba veuve na ba orphelin. Ozozwa mbongo, osalaka sacrifice, okendaka komona baninga o bana bapasi te. Nzambe akopambola makambo na ondeni. Tomona ba fali pupa 10% ya chaque concert abetaka, fali akendaka mona ba orphelin. Fallait akenda na ba fondation mususu akenda kotika badon. Fallait akenda na ba hôpital ko bimisa bana oyo babotami pa ba parents o bana ba moyen te. Fallait akenda ko sunga ko futela bana ba maternité bana bazobima. Lelo soko boti mwana na yo mwana na peut-être akuta na occasion. Fallait pupa aleka na hôpital bimisela mwana na maternité afuta ba mbongo nyoso po mwana bima. Mwana na era okola bana na nyonso fali abimisaka era bazokola ba parents na bango babetelaka bango lisolo obi jour na botaka yo jour ngo artiste moko alekaka tozala kutu na mbongo te afutela biso pe eza na ba mama musu bazalaka na mbongo mais ekutanaka occasion fali aye kosala don ya kobimisa bana oya ba bébé baza ba angelu ya nzambe baba angelu ya nzambe oyo soki mutu asungi bana o amike eza lipamboli ya munene pe ya grave fallait akenda kobimisa bana na ba hôpital ba mama na bango bana bakola ba expliquer bango yokutu mutafutela maternité eza fali komba fali mbala moko ekota na cerveau ya bana wana bana bakola chaque jour soki ba parents balobi sambela mwana volala au sambela valala achepe fali na prière po fali mutafutela maternité fali a se sacrifier ka asala ba donne partout même en Afrique na ba pays belé et là ozosanga ndeko na biso artiste musicien faire azomona neti vie na eza combatite faire asala ka sacrifice te po nzambe apambola musala na fali azali artiste oyo asala ka ba sacrifice ebele po na musala na ye ekende liboso en plus makambo oyo ya kolela oyo ba musicien bandeko na ngai ba artiste musicien makambo ya kolela oyo pa ba autorité. Est-ce que ça peut sabino leçon te? Tout le monde à l'époque il y a Maréchal Mobutu. Papi Pedra, il y a Palmira Moulamba Bolandanga, vers Luiso Mbata, Sir Pauline Lumumba. Papi Pedra Bolandanga, Sir Pauline Lumumba, vient dans Luiso Mbata, vers Jimmy Belao patron, aza déjà awa na Mabela Belgique, vient dans Jimmy Belao. Tout le monde à l'époque il y a Mobutu,
JB Mpiana bazalaka soutenir pas bana Marshal Mobutu. Congolo Saddam azalaka ko soutenir JB Mpiana. Azalaka ko soutenir ye ba production, apese ba contrat kili et yo sala régime échangé. Kabila le père à Koti directement Kabila le père a bandi ko soutenir Mama Tchalamwana. Ba soutenir Mama Tchalamwana, ba soutenir Mama Tchalamwana, soutenir Mama Tchalamwana. Kabila le père liwe ya kateye, Kabila le père accueilli, Kabila le fils aye. Soutien yemba la moko pa wera. Moni déjà ozo soutien ya politique. Et comme ça mutu faible. O sala sou musala malongate. Mama Tchalamwana avant Kabila le père aya, Mama Tchalamwana zala sala ba album na ye, awalandela makambo ya muziki, awalandela ba contrat na ye, awabeta libanda mboka par-ci par-là. Mais depuis Kabila le père ayaka, abandi ko soutenir Mama Tchalamwana. Mama Tchalamwana mbala moko musique ne kitaki, musique ne komi faible. Mama Tchalamwana zo forcer les sous et l'autre côté. Pour akomi na soutien ya facilité ya mbongo ya gouvernement. Toi comment na président Abso Joseph Kabila ye soutien ikendaki mingi côté ya wera. Wera pe abundani ndako kende ya Kabila le fils. Ndeko sila nyoso ya wera yango wana. Au sentir pena que président Fati aye, au sentir pena que non, wera magamba musique et symbole soute pour azala ki na facilité na gouvernement moko boy. Gouvernement ne kei ba facilité wana sili ndeko kita ya wera shiti ya wera banda wana. Na kosenga ndeko na ngai fere. Ala des exemple ya Koffi Olomide. Koffi Olomide de génération en génération azora soutien ya gouvernement moko te ya kana Congo. Koffi abunda na rana miziki na yango bomo na Koffi azaka makasi. Koffi azana appui moko te, appui ya Koffi aza musala. Koffi azana appui moko te okende kolela. O ministre, o président moko akoti na époque Songolo, Koffi alela époque moko te alela régime moko te. Yango bozomo na Koffi azaka likolo wana. Ndeko na biso fere faut ba biro bo meka kopesa conseil. Abeta miziki na ye, abimisa ba album na ye. Atika makambo ya kotia mutema epa Mama Denise. Atika makambo ya kotia mutema epa gouvernement actuel. Et kokomisa miziki na faible. Lelo ndeko na biso faire président Fati azo kokisa 4e année yango tokende 5e année faire album ya malonga na marché zate. Abimisi dynastie 1 asele yango promotion te po ayebi soki ya komi piaka bango ba kosunga ye. Moya forcer so na musala mingi zate. Yana wasenga courage na fali pupa fali atalela kambongo ya l'état te fali azo bosser fali aza tous les jours tout le temps na kati ba avion akendo luka ba conteneur par-ci par-là fali azo luka mbongo na motoki ya musala na ye bino bo luka mbongo na sima ya ba gouvernement oyeye soko eba na mutu Songolo oyebike soko za na problème ba koya tshopwa. Et comme il sera mutu faible, biloko wane comme il sera mutu faible. Ce qui est un artiste, comme il y a lela, et comme il sera mutu faible, bandeko na ngai bo fungola misu makambu oyo. Botika ba politicien ba sala politique. Bo luka mbongo na bino na musique. Tala Koffi Olomide aja kokisi, Koffi akitaka te. Koffi azaka toujours standard. Baleki bozoya, bozosila, mais Koffi azawa na kaka. Koffi azawa na kaka. Oncle Patrick ya misi ya ma Julienne. Oncle Patrick ya misi ya ma Julienne. Pourquoi Koffi azalaka wana? Génération Koffi azaka wana. Exemple amuke na pesi soko landi ba gouvernement nyonso to eleki awa. Au moins ata gouvernement mon côté oyo Koffi Olomide achaka bango o bacha Koffi Olomide poa ndenge bacha ba artiste na tangeli bino poa. Ya ona osenga bandeko na ngai surtout Jésus de Nias afongola misu. Likambo ya koleka TV kotinda bana bafinga ka honorable Zakari Bababasu. Losoki toke isko na étape ke ya koswana bino bozui ba vidéo ya mwana Zakari Bababasu. Bolobi Zakari tala vidéo ya mwana nae mwana beba tout ça. Mwana ana ava abeba mwana ana azo ba diplôme. Bokoso ba mission bo sala po bo sepelisa ba leader mususu bozo mwana Zakari botiaka e. Peut-être mwana ana bo mona ke ye muto ebeba peut-être aleki ba leader ebele na kokoma.
tokozwaka plateau moko tozwika ye mutu bobi mutu esala te bozwa balider na bino oyo mitu eza normal bopesa bango papier na biki ke papier na biki yango oyo komana mutu oyo mutu esala te kasi bapesa bino dicté kasi bokoma nga nayebi garçon na très bien mwana mayele makasi tomona bato mosusu liboma na Kinshasa wana mutu aliboma me afandaka na bapapier na ye ebele na biki akomaka soki otali biloko azokoma okama olobi me mutu aza liboma makambo azokoma oyo oyebake mayele mpe soki eleki tro na mutu ekomisaka ekobebisa mpe mutu famille ya bavie eza famille ya bato ya mayele makasi débordé ya komonaka yango tobwaka whisky wishi ya ingénieur aza mayele tro mwana honorable Zakaria Babaswana aza mayele fort donc naosenga bandeko na ngai awa baanile baactivité ya stade de martyr baactivité nyonso tout eye na palais du peuple est-ce que boloba fali mpe moto atrike fali amonaki dati na ye bapesaki ye contrat bapesaki ye ezalaki respecté te contrat na ye ezalaki respecté te bapesi ye contrat abanda concert de 18h à l'aube fali amoni ekomi sangana ekomi baorchestre ebele atali alobi no nga na bino tosigne contrat boye te contrat tosignaki na babanda concert de 18h ti 5h du matin mais oyo ekomi mutu boye abanda concert abongo na kobeta te baconcert asangana tobeta te mboka na biso toza na insécurité mboka na biso toza na bapoison oyo batielaka bato meme na bamikro donc fali ana besoin azala na confiance ya bato na ye bainstalle bapodium nyonso tu bainstalle bamikro nyonso tu ke bo banda kosangisa fali na bato awa mpe tomoni bakolo balobi bango bakokende kaka stade bakoyoka modo de kaka leader na bango bakoyokela mutu te même l'état bolobi fe babeta stade te bango bakokende kaka na stade toyebi te est-ce que bakokuta stade polele est-ce que bakokuta stade ya kokangama toyebi te parce que bango balobi bakokende place moko te bango bakokende kaka na stade bakomema fere na stade soki akoyemba sa bainstrument sa podium bango bakokende baganga kaka na leader na bango na kati ya stade soki mpo na nga na place ya bagolwa nalingai na réclame album dynastie oyo tozozela parce que na miniti oyo fere na marché aza na banzembo te fere na marché ana banzembo te aza na banzembo te oyo ezofaire vivre orchestre fere banzembo eza te yango bomona fere na baévénement minene aza na mwa badifficulté ebele omona concert ya ta molai boye moabeta basenso ebele eza te fo kotisa bamadilu balwambo banzembo akala ya baredi banzembo ebele mpo répertoire ya miniti oyo ya fere ya ye moko boye eza te awa bozolela ke fali azobloke fere fali azotia fere bakal boye na boye album ya fere eske po ebima esenga efo fali ndako ma producteur po album ebima lelo tomoni nga eloko na remarke pandeko na biso fere soki fali atia album na marché fere azwaka su courage ya otia album na marché te soki fere aza mobali olia luka fara na fali ya beta stade fali abeta na palais du peuple affronter fali na balbum fali abimisi album formule 7 fere pe dynastie na ye esi esila aprometaki bato abimisa le 3 avril est raté pour na liwa gigola to comprenaki yango to bino problème eza te ebimite peut-être pour na matanga a promettre biso abimisango le 30 juin jour à concert bato ba profiter mbala moko ba somba ba CD le 30 juin leki le lotoza na août le lotoza le 4 août jusque là bino moko leader na bino apesa bino ba promesse azo réaliser te makambo esimba te bokomi obambango na mitu ya bato besheki bobamba na mitu ya bato tandis ke eloko bozobosana album ya sika na marché eyelaka bato bacontrat mpe album ebeti soki ezwi succès eyelaka bato mpe bacontrat ebele ndeko na biso fere azobimisela biso badate ya basorti album na ye balbum wana ezobima te baninga babimisa balbum wana ezobeta balbum wana eza na succès bozoluka kaka bofere affronter ndeko na biso fere na mutu aza na succès na ye soki lelo fere soit tozwa par exemple
abeta soit fara nande kona biso Fally na stade na esplanade ya palais du peuple. Nani alingaza la bénéficiaire? Nani alingaza la bénéficiaire? Est-ce que lelo batu nga salaki analyse na nga na lobi soki nga Fally en tout cas na osenga ndenge faire azowela na ele 6 wana soki nga Fally vraiment na ebela section Fally anango tikela ye abeta le 6. Na comprendre siko que ba analyse obiso to salaka to ape ba aigle to ape ba visionnaire. Parce que mutu moko te ondima akabola succès na ye na mutu azana succès te. C'est ça le makate. Que ozana succès no ebele okabola succès na yo oyo keli pasi ozo album no presque un sur 2 ans na kati ya studio o préparer banzembo na yo album ebimi e bandi sala succès okabola succès wana na mutu oyo ayoke pasi na succès ozo sala te vraiment ezalaka impossible. Bakabola ka succès nde tomonaka wega abimisi koto intervention rapide jiba abimisi Titanic ba sala siko concurrence wana ezao kende normal parce que l'album mi balezo bunda na marché siko fa oboluka Fally na Ferry na marché est-ce que bazana ba album ezo bunda po to tia bango fa Fally azo régner album ne ana succès bato belé babimisi ba album yo kanité Fally Formule 7 et dundi ba album yana nyonso tout après Ferry aya ko dembela na lupemba ya Formule 7 Mupepe Formule 7 yana ndenge ko mema batu pasi o Fally popa yoki po Formule 7 fanda bongo ale Ferry aya ko maka bénéficiaire yo felebo mais non et ko ça le matin et ko ki ko ça le ngana lobaki jamais ngapo na ngana lobaki jamais na pasi nyonso Fally amoni ba studio ko futa ba ingénieur ko sala ba déplacement a côté mo studio Kinshasa aye studio à Paris ba aller retour wana ba risque ba avion ba passe nyonso amoni pona ko sala ba clip ba dépense combien Fally sali pona album Formule 7 aza succès Formule 7 aba no kabola mona Ferry baba no sala ba affrontement fara pona ça ba bassesse et ça ba bassesse inutile Ferry face à l'effort azonga na kati actualité kozonga na actualité la kisi Fabi mis album ango pesa la na chance et simba lelo batu bozo kende na ba comparaison kaka ya Fally Ferry comparaison mais bozo bate Fally akenda ko pesa badon ndenge na lobaki et pas ba orphelin akenda ko sunga ba mama veuve Fally asaka ba sacrifice belé ko bimisa ba bébé na ba hôpital ba sacrifice yana nyonso za ba bénédiction o Ferry arachaka ngote so aso ba bénédiction o nzamba zo sopela e abano kabola ngona mutu wana non jamais ko salem papa chéri ba pesi date na ya le 3 beti concert na à l'aise héritier watana be ba pesi bino bolobi faire azan niveau ya comparer na be héritier te na ba bina filete héritier watana be comme azan album na yeza na succès na marché ba pesi date na ya le 5 est-ce que bomoni héritier zo discuter héritier za trop sûr que le 5 wana azana ba fan o bakoya po album na ye mi ange mi démon ezo beta asa trop sûr na ba fan na ye comment faire asa trop sûreté de faire azana est trop sûreté faire azana besoin azo ba fanatique o ba na loyenge na nguma ndito pour ba ba biso pe to koya ebele to kende kaka to sangana to sala fara tout ça mais non biloko wana ekendaka mwa combinaison yozo réunion nga pe na o réunion biloko wana siko to s'affronter peut-être na bafara nga na oki passe ya luka succès nanga yo ye tokabola te tokokabola ngo te pe miziki ya kodembela baninga miziki wana esila miziki ya kodembela bato miziki ya kolela miziki wana esila miziki ya koluka kimwana mawa esila kimwana mawa eyaka na travail o travail bien bato basepeli na banzembo na yo kimwana mawa mbala moko ye bato basepeli na miziki na yo ndenge lelo Fally toomona ba miziki na ye bamede banzembo ebele Fally ezosepelisa bato ebele de Fally asombi mawa azwi mawa yembi yango na banzembo azwi mawa wana akotisa yango na mitema ya bato
dazi imposer mawa na banzembo akotisa yango na mitema bato mais koluka mawa ya makasi ya forcer mawa wana to kopesa yango mutu te nga soutenaka nanga bato nyonso tu mais oyo nazomona oyo bato afere bazosala en tout cas to conseiller ndeko na biso fere asala effort abimisa album na ye ebeta na marché le ya kofingaka bazakari bababaso Zakari aza camarade ya fere ata muketa Zakari bababaso aza camarade ya fere te Zakari aza camarade ya fere te soki biso tobeta karate ofinga fere te mpo na respect topesa fere tant que artiste congolais omona ntongo midi pourquoi biso to na ye ocritiquer fere par rapport ya mosala na ye azwa courage abimisa baalbum na ye olia olanda badistraction na ye kofinga fere te bino bozwi photo moko boya sous-vêtement bomonte mpo na Zakari so tobi tozwa sikoyo ya fere ekuta ezala ya original pena ya bapisini pena okaka keno sous-vêtement epasuka pena ya makasi Sankara explique bino combien de fois ndenge bakota maison mère Sankara explique bino combien de fois bato bafandi na bango boye bozo ya kolukaka ba problème place ba problème ezati bo toucher Fali boye ko toucher ti Zakari boye Zakari pe aza na bana ope minoko tobuka minoko na biso eza madofolo ndenge moko na ba suki loto bozala lata na série ya kala po bimisi photo ya Zakari ya kala to ko rappeler bino pe ba suki loto na bino ya kala ya madofolo o Sankara ye moko explique biso po Sankara ye bibino très bien kolekanga Sankara ye bibino très bien. Est-ce que na Congo ndenge tozana faire ndenge afanza na bank sa Zakari neti nani succès o Zakari asala faire atika la sala ba succès bongo te en plus Zakari abeta stade liboso a faire vena nga de kosi mukoko yebi makambo vena nga de kosi mukoko sous le kauka grand prêtre yebi makambo Zakari abeta stade liboso a faire liboso a Fali liboso héritier Watanabe non c'est la faire Fali héritier bon respecter Zakari makasi non mon affaire na héritier na Fali bazo respecter Zakari mais bato ya faire bozo respecter Zakari te non pas ça bino mise en garde bon respecter Zakari bababaso aza papa na biso bon respecter Zakari bababaso azali papa na biso aza père spirituel na biso ba Zakari bababaso na bakoma neti ba Simon Kimbangu ba Zakari bababaso bakoma neti ba papa Honda ba Zakari bababaso bakoma neti ba papa Dominique Konde o aliloba ba Zakari bababaso bazaneti ba prophète Emmanuel Dodi wa yebisi bandimi na ye bakoloba kaka amen Zakari lelo soki alobi ke faire carrière na ye ba album tout akobimise ko simba ka te mais faire akotika la yoka na sute so lelo Zakari ndenge bozo finga e botiki band ya bambwa ebele na ba finga Zakari na wo nyonso Zakari asala pour na faire soki alobi amodi carrière ya faire ezala mawa trop oleba luka bo pousser ndeko na biso faire abimisa album emema epe ba contrat libanda mboka bino bo pousser faire bo bimisa neti atindaka bino boyaka kofinga bato soki bozala besoin ya affrontement na Fali pupa Fali date na ye eza wana eza kale boyebi yango très bien Paris la Défense Arena weza le 25 octobre tout ça boyebi date na ye akovo arena na Angleterre bokende botya libaya basali eza ebele botya libaya boluka pe sali ya 40 000 places botya la Fali libaya libanda mboka comme ça totala bino soki boya populaire bamakele la Kinshasa o makele ya Kinshasa ya kofinga ba Patrick Muyaya aussi mutu neti honorable Patrick Muyaya ministre honorable Patrick Muyaya bozo de bo finga e bozo kata sonité ke mutu wana soki asimbi biki na papier bokokima mais bozo finga na facilité. Est-ce que depuis na bandi émission oh depuis na bandi analyse oh bomoni place nga na simbi ko finga faire na kotika la finga te par rapport ya respect oh nga na zopesa mais lelo na nenga logique faire sur le plan musical na terrain faire za na succès te faire na babara zobeta te faire na baboîte zobeta te faire ba production libande zate pour succès zate succès zate na ba production ko yandeni ba production ko yandeni ni tandis que succès zate
Olia koleka lelaka oyo. Tozo timbela pe bino to timbela pe bato ba soutenir bino. Bato wana bozotia ba carrière politique na bango anje. To bo voter bango. Ba kolongwa ba tumusu ba ye na ba kiti wana. Bino bokendo soutenir bato bakoya. Ya on a aussi ba autorité ya mboka na biso. Boza la vigiler pas ba artiste et musicien. Un artiste et musicien zali mandian. Un artiste et musicien za muto azaka reconnaissant. Lelo to mona awa président Joseph Kabila Longwe. Ba album pezo bimebele muto abwaki libanga zatia. Muto pe apesi atambote na TV boya zatia. Bango bapesa rambote ka soki ozawana na kicha bokonzi. Nde ba ya bapesi yo mbote, bapesi yo beloge, oh na yoki il paraît, oh non, bomonite fali na stade mokonzi azawana boy kutu kopesa mbote. Est-ce que na francophonie za place bakenda boka ba président mabanga? Na francophonie de place bakenda boka pena ba président mabanga. Takacha francophonie. Siko toze la discours ya sika, awa pe événement faire comme na salo chapiteau oza na sima pa des peuples côté yanda kunae. Toze la discours asika. Akwanile ou akobeta. Est-ce qu'il anile pour anila qui peut bâtir na parler du peuple. Bazong c'est na martyr andemi. Ce que bazong ici elles sont na parler du peuple. Na esplanade du thème na chapiteau na sima. Est-ce que faire aussi raison asire biso akobeta ou akwanile. Pour tout le monde public na yeba lobi hein. Ba mata ba kita faire akobeta kaka na nini na stade de martyr. Bango ba okende kaka na stade de martyr. Merci beaucoup oncle Patrick Amisi vient na Jimmy Belao. Dans le mingi te na la deuxième analyse après merci.